kala bozala ko benda kune kwa bokomi pe bezela ndenge wana ba mama baluba bokomi pe ko telemaka ko kenda repa ya bana te mwana so babika ke mutali buma na za mama na nga ti mukele ko kufa ko changer mama te awake wana aza mama ya solo biso ba mama te na bana na biso mingi yebani sikoyo mama tango mobali abali mwasi tika yo mwana ndenge azofana mwasi na ye utande baza ko vivre makambu ya kolia mama etali lisusu yote moi ba jeu de même on sakana tout ça autant to kokota na lieu sacré na butu okomona kenyo soto zo kende kaka dada bobeti yango dada mambo sala raté et s'il vous prenez du plaisir parce que ça plaisir oyo nzambe asalaki. Alors, bonjour, je suis Sabino qui est ban à Bobinga maman peut Bobinga papa, émission à Bino Bandi pour le mariage ensemble, Tolanda, maman il y a Nito, nous avons pas Sabino Mbote na bay oh nyoso bay banso, balinga maman il y a Nito, Mbote na bay banso, balinga service traiteur et décoration de la Providence, na biki Naza maman il y a Nito, du service traiteur et décoration de la Providence, Naza kana pour lancer la mariage, baptême, anniversaire, nyoso tu au bolinga pour événementiel, donc je suis là pour vous. Ndenge na zip sabino ke service traiteur de corso la Providence yaza bébé oyakoli bébé moko na lingaki mingi akokisi 9 ans donc année prochaine par la grâce de Dieu la Providence va 10 ans d'existence pour nous rebaquer biso pe ba congolais to rappel série na makambo to sala ba congolais ba série na makambo na bonté so zo mona vraiment entreprise vraiment ya congolais donc ça 10 ans ce qui est congolais on a vraiment za sérieux na makambo oya salaka. Merci beaucoup na baklients na surtout à 2000 donc banda ka mariage na loba ti lelo en tout cas merci surtout à toi en 2017 bani surtout ba senga confiance pour na ba mariage na bango na 2017 en tout cas je vous remercie na pesipe merci na ba oyo basi ba bandi déjà koya ko sala ba réservation na mo pour na 2018 na pesipe en tout cas vraiment ba merci ebele. Ok, maman il y a ni tout n'est pour nous recevoir na bino de la message concernant bino na émission na biso pour prendre pour le mariage les émissions mon asa kango pour ngate ezaka émission moza éducatif eza pour na biso nyonso surtout pour na ko apprendre bana na biso ba okena ndako mabala bo kota la fa passer ndenge na lakse kibino ndenge nya ko suka mobali makolo ceux qui yo ozina no tenter totalité kende o s'abonner kende na compte YouTube maman Eliane tu ba kuma kutuka Eliane Neto o s'abonner wana po okakota ba émission ora tate pour mon maman ni tu me connais émission côté mais le colo za abonné te moi ozoka signal qui émission côté exacté voilà pourquoi ozoye batozo benga ko tunaka ernest maman ni tu me connais ti ba émission zali ce qu'on s'abonner na page nanga okomona chaque fois ba émission banda YouTube mo bando tindela oka kangilinga et est-ce que maman Eliane tout a checké quelque chose le cas ça ni otala merci pour na ndenge bobenga kinga ndenge bosepela kina lakisa kibino ndenge ya kosukola papa makolo ndenge na ta mama chuna baby olekela papa po et puis ça moi papa pour ça que ndolia mbuma ya dante ndenge eva yela kinga papa na jardin d'Eden baba nini mabango biso to bandi ngo te eva mutabandaka o mbuma na kati ya jardin eva mutamemela kinga Adam donc je continue til le tout le monde batbelinga ko séduire c'est toujours la femme qui séduit le mari tu dois séduire ton mari mobile non faut séduire ye mobile non ko zatela kende ko séduire ye libanda mutumo libanda la tela yetu na baby mutumo libanda chemo manzaka moko mwa milai po ya sepela ka bongo non yo moko faut séduire mobile na yo yiba ko la tele mo tu na baby la tele mo décolleté so ko alinga mo décolleté la tele mo décolleté parce que ba maman eloko moko tozana ngo soki yo mama na kati ndako o métier trop ki mamelo nga naza na nga mamelo ba papa batalaka libanda toke musika te ba pasteur kutu ba koyisa maka l'église musu ezali soko za mwasi oke balingo vandi na liboso te pourquoi bazo bango yo koyisa pasteur l'église za mwasi ba na 3e rangée, première rangée mibali, deuxième rangée mibali, troisième nde komi ya nene ya basi l'église musu ezali soko lati eloko ya mukuse jipa mukuse ba ko vandi na 3e rangée te OK na suka l'église musu ezali soko lati kaka pantalon ba forme bimi kaka obi forme koko bima na liputa e shoka kate mais forme se bimi na pantalon moka tika munisa balika misu atali tika mutumo basika misu atali alors maman luka obanda ko séduire papa séduire mobile na yo po soko sali yango te
Marie Madeleine akosala longo libanda mambweni akosala ngo libanda so mobile na linga kocha na basuki no ya jaune tiana yo kaka po ya sepela so mobile na linga kocha basuki ya vert tia kaka po ya asepela parce que ozosala ngo pona ko sepesa oyo molongani soko osali bongo te ba mantioni baza libanda ebele ba mambweni baza libanda ebele ba Madeleine baza ba dongola miso baza kaka po azoluka kaka yango koto yo Jean lekite yango Pierre alekeli nzela nini bazoluka alors faut ça l'effort pour to batela ba mabala na biso pona batela mabala na biso to sa ndenge mibali na biso balingaka to sepelisa bango ko sepesa mobali eza kaka na kolamba te nyoso wana ezo sala libala yeba kolamba yeba kozala accueillante yeba kozala gentil yeba pe na lieu sacré ndenge nini pe na lieu sacré okosala basaka na lieu sacré so pe gauche so ki pe droite pour la lieu sacré pe suka na masolo pe za na kata lieu sacré ezali sengo oyo nzamba sala monsi na mbali so basangani na bisengo wana yango pesaka fruit d'amour oyo to bengi bana alors lelo maman il y a nitu na eli susu poto swane no bake ba masolo na nga c'est du vécu c'est du vrai nga lokota masolo na balabala te lisolo moka bote nga maman il y a nitu na vanda raboye na zo ba coup de fil pardon bolimbisa nga na pesa na merci na chouchou chouchou na ngai ya mutete la oya tongela nga mabaya mikolo bolobi mama ni tundeni mikolo ata mabaya te chouchou tonga kita loko chouchou tonga mabaya te ngona lata kite mais na moni mikolo askomi sous gentil bandisi ko tonga mabaya donc chouchou tonga kite ngona lata ki mabaya te donc za faute na ngate za faute ya chouchou so bolingi na pesi bino numéro na ta fa bobi mais ndenge ni yo mikolo tongi mama ni tu mabaya te tolinga mama ni tu so lete biso ba maputa chouchou mikolo tonga maputa te bo tu na pesi bino pourquoi tonga kite sokolo ko atongi ya bo mona sani na alta bino liputa. Revenons à nos moutons, le voilà mise Seattle. Na eli suto solo la. Ndela biki makambo nanga ezaka ya kolokota na gauche droite c'est du vécu c'est du vrai. Makambo nga ya to ezaka makambo aya solo makambo oyo esalameli batu to muto vivant na kati ndako libala na ye avec on a famille par-ci par-là benga maman ni tout les kamo ekomelinga boy comme babiki la nature nous éduque pardon yango wana ke masolo na tozo bimisango na poisson na libanda to solo la po ekoka ko sunga bande ko mususu nazana ndeko moko abengi ngai aza jeune fille moko azana absek ngabi maman na 35 ans oui ça ba 35 ans ça quelque chose comme ça ou 35 ou 32 na Boussani mais avant d'apeka à la carte na mboka en France absek ngabi maman banda na bala na mobile na ngai to 24 ans na 4 ans oyo to stoboti déjà bana mi balé mais naza vraiment malheureuse na kati libala bon ozo malheureuse pourquoi et puis maman naza malheureuse parce que libala nanga eza dirigé na noko ya mobali et puis na mama bokilo nanga mama ya mobali eza dirigé na ndenge ni alobi mama oyebi baza bazombo ndenge yebisakinga abi mama toza bazombo nga na mozombo mobali nanga pe aza mozombo mais ndako na biso eza dirigé na noko ya mobali nanga na mama ya mobali nanga bonde ba dirigé na ndako donc mobali nanga soki tosali programme tobi bon tosomba kaka matla il faut que ndeko yebisa noko tosali programme pour tosomba matla na ndako soki noko alobi te ce n'est pas le moment ko somba te mobali pe akosomba te o te moto so mo ko ezate mais to somba te po anene o te noko aboya ki noko oboya ndenge nini nga na za mo so na kati ndako libala pourquoi ce qui tongi to sombele ko foke ndeko bisa o te biso toza ba kongo eza ndenge wana tala kaka ngai noko na nga soko alobi na koko contredire noko te noko alobi yango wana mo sabi minga pe nazana ba parents nanga maman nanga za papa nanga za mais pourquoi ba bazo se comporter te mal que biso pe toza ba Congo toza ba zombo mais ça ko se comporter boete pourquoi quand la famille mobile nanga il faut comportement boye zala moi c'est atal ninga zala mobile to somba voiture moi ça poni voiture to somba voiture yes ko lokola mobile musane fa consulter kanoko ki o so bato so manoko alobi te oyo te somba oyo marco to marco sikoyo choix ya mwasi noko aboyi basala kaka choix o noko alingi yango wana naye kosona bandeko na ngai bino o bozali banoko boza na kati ya mboko na banankazi na bino ba mama boza na kati ya mboko na bana ba papa également noko yo sikoyo ozokende ko diriger ndako ya mwanankazi soki nga kazi nde bobenga soki mwanankazi ndenge bobengaka wana mwana ya ndekono ya mwasi yo ozokende kaka ko surveiller ye ko contrôler ye salaire na yo yebi mwana somba pantalon faut en accord na yo mwana sala boy faut en accord le pire moi c'est bisinga mama ni tout tu t'imagines même anniversaire ya mobali nanga
tokoko fetango na ndako te foto kende ko fetango kaka epa ya noko eloko nyonso kaka général bol mama na lembi na bomaka libala oyo noko ayeko remplacer nga na kati ya ndako nga habite mama libala eza yo poko boma libala okoko boma libala te oboma libala noko ako remplacer la ndengeni noko kotikala noko yo otikala ka madame mon épouse et ape libala te ki oya ka to vanda eza libala oyo ke babali mwasi na mbongo noko tango bakende kobala mwasi na boke kobala mwasi bosepe na mwasi bobali balobi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une même chair noko na bible balobi te ke noko soki mwana kazi ya bali yozo kende kipeka mwana kazi po ya bali est-ce que bana na yo okipaka bango te noko mwana ndeko na mwasi azali pe mwana na yo te noko azali mwana na yo te preuve ne ko zobenge ke soki nga kazi bolimbisanga na mkongo te so na prononciation mabeza eza mabete pona yebi malamu te soki mwana kazi soki pe nga kazi ndenge na yokela onka ndenge balobaka na mkongo te me na bala mkongo noko mwana ndekono ya mwasi azali mwana na yo te noko avant de kina limondo kona mwasi abimi mazape na mutu oyo asengisaki nzoto na ndeko na mwasi po mwana na bota mababengi ye papa yo ka bazobenga yo noko papa za papa kulutu za papa kulutu papa leki za papa leki mama leki za mama donc chaque personne doit se mettre à sa place noko za na place ki bonoko na yo diriger ndaku na yo soko moni koza na posa na makasi diriger ndaku ya bana na yo e kutunga na kolinga poto diriger bana na yo te mwana no soko asa bali seka za mkolo tika ye asa la vie na ye noko tala ndengo za ko chamo na moninga mal à l'aise noko oza ko chamo na moninga mal à l'aise bible lobi lingi basa to ko sa moninga te ozo chamo na moninga mal à l'aise noko so komi na bana na yo ay ko peso rapport papa tala na libala kenda noko okobeta maboko oko sepela olobaki en tout cas seli malamu po na mokili to se jijaka ata babi on ne juge pas si bien sûr to se jijaka parce que motu nyo surtout conscience na e jijaka e tango sali likambo conscience na yo eza ko juge yo oyebi ke likambo na sali eza mabeto eza malamu pourquoi toza ko sali likambo obi likambo na sali na moni mutu asepeli te fana ke ko se skizo auprès na ye oki ko senga mutu ngo pardon pourquoi ke ko senga pardon batindi yo te mais conscience na yo lobi de la sali boy mutu asepeli te il faut na senga pardon conscience na biso premier juge na biso na vie ezalaka conscience na biso conscience e jugeaka biso noko tongo poko butu mo ozokende église est-ce que l'église yango kendaka comportement neza mutu akendaka église noko bana babala ni l'homme quittera son père et sa mère noko s'attachera à sa femme noko yo sotiki oyo yo baboti ovani na ndako libala na mwasi na yo boboti oyo abino bana noko tango ozokangama noko toza na 21e siècle toza suna matadima yo te noko toza na base ailleurs te toza na bandundu te oyo kovanda mwana ngaka soki ngaka zinoko moi ça na rôle belé à jouaka Bible le celui qui trouve une femme trouve le bonheur mobali azana ba bonheur et belé azoka pa moi c'est yo zo diriger mon ankazi na na moi boete ko sala boete ko sumba boete ko mena butu kangela ye makolo sizo tango ba pese sizo noko yoko ya te oyebike makambo to vivaka na butu to prépare kango déjà na moi eza déjà makambo eza na kati donc pour to vivre na butu malamu il faut déjà to vivre na moi malamu makambo esala na butu o eza na kati ya lieu sacré to bongisa kango déjà na journée faut ko bongisa déjà moi na mbali bo vanda bien boza na ambiance bien moi ça servir mobile na mesa bo sakana moi ba jeu de main bo sakana tout ça pour tant to kokota na lieu sacré na butu okomona kenyo sotezo kende kaka da bobeti yango da mambo sala raté et s'il vous prenez du plaisir parce que ça plaisir oyo nzambe asalaki nzambe asala yango ndengwana moi ça c'est pelisa mobali a c'est pelisa moi surtout que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair noko ce qui mon ankazi a beli à côté hôpital et que bali baka na besoin ya mutu moko kota na chambre bakobenga noko te bakobenga mama te bakobenga papa te bakotuna est-ce que le monsieur est marié ceux qui babi oui
bakopesa bon ordre na sa femme mwasi akota place mobali azobela noko ekozala yo te sala role no kinoko tango mwana azane nanu mwana muke soko asa koli abali noko tikela liberté tala mwana mwasi ndenge azosouffrir abengi nga azolela motema ezosala pasi mama nitu noko mobali nanga asalimbisi nga naboma libala to nasala nini mobali to tosaka boye noko bosaka boye zana koyebisa noko ozana kindoki ubi oza normal comment mwana kaza banda ko bango ka boye basaka bo zana koyebisa noko bosabo zana koyebisa noko noko na anniversaire mobile ko vana mosi na été bakati gâteau na baba zana bana na bango mibale bakovanda te bo en famille bakati gâteau bali noko. Il faut que tu la gâteau d'anniversaire et pas noko tu vas te retrouver tant que tu as l'émission pour le mariage noko koyeba kezayo parce que nga émission na lobaka c'est du vécu eza makambo solo te za kolokota na gauche na droite na mate eza makambo solo ndeko soko za li solo na yo et keza solo moni lobango to bana pour le mariage parce que ndé ce qui ta mususu mutayo ki yango boye esala yesoni atika noko tika landela bano yo bote ndeko noko mwana ndeko no ya azane mwana na yote noko aza ya yote obenge mwana ndeko na moi siti est-ce que mwana ndeko na moi ça porter comme là non apporter comme papa na ye po eba kaza mwana yote aza mwana ndeko na yo noko tu veux prendre toute la place na vie ya mwana kazi pour ça na monini noko ukumi ko cha mwasi abatu mal à l'aise ukwana ndako mwasi alama kifumba wote afumba po anene il faut madesu mais non noko ce n'est pas ta maison yo mutoko diriger te que mon afali ya madesu bien alien fumba non et puis na le besusu po apesinga makambo mibale mais oya mibale to ko ozana no partir noko va to ko ta partir mama mobali to sisina no partir noko to ko senga na yo ba noko nyonso o bozana banankazi po biso baluba ezaka batata mwasi mais batata mwasi par contre bazakana pona ko aider mwana lambela mobali boye na mbeto basaka mobali boye bapangusaka boye sala boye zungisa boye biso rola tata mwasi biso kutu baluba noko ba existaka na bangote bazaba mama ba existaka te banoko mais batata mwasi na biso bazakana pona ko lakisa biso ndenge nini ya kosukola basani ndenge nini ya kosukola nzoto ya kopokola mafuta ukolingela mobali boye ukolambela mobali boye kozungisa osala boye makambo ya ko diriger ndako noko modèle yoza ko diriger ndako ya mwana kazi na yo banoko boza bizelela boye botika s'il vous plaît banoko boye bake mwana na mwasi azana courage ko yebisa ote maman na épée azana courage ko yebisa yote voilà pourquoi babengi ngana azalo ko Molière TV soki likamboleki na balabala babengi Molière papa lemba lequel sepso makambo yo pona nini peuple amona ezalo ko maman il y a nitu prépare-nous pour le mariage ceux qui ont un problème et qui ont force courage ko yebisa yote abenyinga abisinga maman ni tutala bo elexela biso maman ni bino o eza partir noko na singa na réalisateur na ngai ya Alembenza balancer na no publicité service traiteur de conseil à Providence après tous os zongas ko tous parti à maman Bokilo pour non qu'on ande kona moi si bana politique moko c'est à vous papa Alembenza. Alors maman Eliane Nitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la Providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout nous sommes soutien. Ah bon c'est nos fêtes nos na ba yé et comme le roi VIP. Pour tous vos événements, mariage, baptême, très deuil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Nitou met à votre service son service traiteur, la Providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils ont très bien. Donc, n'a yo muto ngo bala. Na yo muto so bala que nous anniversaire à libala na yo. Une seule adresse. Na yo muto ko kisi so 18 ngo anniversaire na yo. Je dis bien une seule adresse. Oh yo zo ki bak. Oh yo obani ministère no passer c'est premier anniversaire église. Maman ni toi ça. Elle vous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la Providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la Providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence.
regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Merci. Nakanisi obo total na botali service traiteur de console la Providence. Ya maman Elia Nitu ici même nanga moko. Donc bomoni kande bomoni na osala ba présentation de buffet de bomoni za style moka ndeka ba ndenge nzamba pesa ka mutuka ka maile na ye na style wana ndenge bomoni boyo bomoni kepe bande konyo surtout ba komi kozwa présentation de buffet. Ce qui n'a pas lobaka mabete, la concurrence elle est loyale. Na lobaka mabete naza ko lobaka parce que za style nanga mona créer yango. Baninga pe bazu yango c'est que la kisike na sali musala moko ya malamu ndebo mona ke omoni ke na zu marié na sali ni tour à buffet amona est-ce que bloko asinga ki na menu yango wana moni po e komate ke o tala boyeza ki boyinga na singa ki o te boy yango moi mameli ani to sa présentation de buffet ezaka ba eleka oyo nzambe apesa ki yango na mettre en pratique. So tozongeli masolo na biso yo mutokoti na katikati tosola makambo oyo ke noko na mama ya mobali baza ko dirigenda kwa mwana bango ya mobali yango basoto bande ko beta noko na kanisi par na yo yoki yango banoko par na bino boyoki yango ndenge tolobi ke botika banankazi bavanda tranquille na kati ya mabala na kuna bango ya mabala tokisiko kote ya mama ya mobali mama tango yo balisi mwana mobali aza mwana na yo. Oui, mais tant au boti, tant au tout le monde a déjà mon azote na 20, 22, 23. Faut qu'on ait que lobby to kokabwana biso la kisini. Et la kisi qui moi na nga oya mobali, lobby soka moni moi si a sepe na moi si akobala moi si akoza moi sa nini akokende na ndako na ye. Moi na nga oya moi si lobby soka koli akosa nini akobala akotika ngai akokende epa ya mobali na akende ko vivre vie na ye. Alors maman, tant aux ans moi si profite moi non mobali profiter na eta boza kasa ndako. Bolingo ya mama na mwana esila kate. Bolingo ya mama na mwana esila kate. Ata ndenge nini? Ata bosalini ya mama na mwana esila kate. Mama taza mutali boma. Mwana soka bika ke mutali boma na za mama na nga. Timu kile kukufa ko changer mama te abake wana aza mama ya solo biso ba mama tolinga bana na biso mingi eyebani mais kaka lisolo onaza ko baya noko na ndeko ne ya mwasi na noko baza ko rendre mwana bato malheureux na sens ni mama tango mwana mobali abali akena ndako ne alibala elakisi ke bilamba na ye mutoko sukola ngo mwasi na ye basu vetimane mutoko sukola ngo mwasi na ye kola tele muta kokipe za mwasi na ye kolia na ye muta kokipe ezali mwasi na ye sikoyo mama tango mobali abali mwasi tika yo mwana ndinga zuifa na mwasi na ye otande baza ko vivre makambu ya kolia mama etali lisusu yote etali lisusu te parce que mon a commis responsable. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une même chair. Mwana mwasa na yebi singa lobi mama bokilo nanga musala na ye kaka kolamba biloko kopesaka mobali nanga soka mobali nanga kiekuna tango kozonga fazo kaka na bokal mabokilo alambaki mabokilo kovanda lokota wa vili moto wa musika te omona ye wana ta mona kaka tanga osone Antoine azate na Antoine azonga nanu te mama na ekutala bino te kopesa bino mbuto tala biloko kulia yango na eleki Antoine tata nzambi mama yuko ila Antoine biloko kulia bo ndenge nini mama mwasi ya mwana na yo azambanda na yo te yuko ila Antoine biloko kulia na sens nini obanda koyela ka Antoine Blo mama est-ce que mwana nenga za malheureuse soka zaki mwana na yo mama ulinga kolia fufu pe kiti olali mutu nyoso linga soka balisi mwana pa mwana yake mwana azala na kimia wande za kesenga ba parents eza côté ya moi c'est la côté ya mobile fi wana ebisinga bi mama nitu mama nanga botanga za na mbuko mama na papa nanga za na mbuko mais mama nanga kutunga na za mwasi na kutuko kendo so biloko kolia pa na biso mais mama nanga pesa nga biloko kolia ta mama nanga chef a conseil yeba kolamba moni biso to ba kongo to linga ka wangi mama nanga lakisanga ndeni balamba ka wangila ke balamba ka wangila boye na lambi boye maka mama lakisanga ya mwana mais mama bokilo metango yuza ko lamba kaka biloko olinka ka mwana mobali za kana berceau olamba ka biloko pesa ka mwana mobali mais non mama bokilo tezaka ne mwana te yuko kozo ka ba responsable bon ayo lamba ya kolamba parce qu'on a lié sacré yo kinde kuna mama tango zo pesa mwana biloko kolia alia kaka non linga mwana yo azala devant ba responsabilité alia ka biloko ya mwasi na ye amesana
bagu ya mwasi na ye yo za mama okotikala mama ti mokili kokufa mokili kosila ti mokolo yeso kozonga ozala kaka mama me mama oyebi te yo poza mwasi libala oza na oyo yo ndako eske bokilo na yo soki azolamba biloko aza kopesa na mobali na yo mama yo kosepela pourquoi na mwana moninga yo zosala ndenge eske yo basalaki yo ndenge wana soki basali yo ndenge wana kosepela ou basali yo na mwana wa mwasi nani mwana mobali omona ngo normal neti ozolengela mwana wa mobali mais soki basali yo na mwana wa mwasi eske kosepela nango ah mama so basali na mwana mwasi kosepela te mais pourquoi ozosala na mwana moninga eza malamu te tika mwana amesana biloko ya mwasi na ye alia biloko ya mwasi nde mwasi akolambele soki peut-être ndenge okendaka kuna balobi oza kaka lelo okepa mwana lobi okepa mwana lobi kuna okepa mwana moi mwasi ya mama na semaine mama bokolo yaka 4 fois na semaine to na 7 jours soki aye mokie aye 4 fois omoni te koza kodéranger bato moyen mwasi ala tata tchu na bebi na ye mais zwa te akolambela mobali na yo biloko yango mpe nini kaka bamfumbwa kaka bakutu mabala kaka oyo nini komona ngo nini nini ezaka kwa mbika bawangila biloko yango nde yango wana mama mwana bando bota ye alia mfumbwa na yo alia wangila na yo alia bakutu mabala mais maintenant tika changer pe régime alia biloko ya mwasi na ye soko moke mwasa mwana yo wangila ye bolamba ngo te mais lakisa ye lobaki mama ye mwana nkuta lobi mama naza difficulté kolamba te po mama na biso azawa mama biso asanga nde balamba wangila asanga nde balamba kambika alakisanga makamwa nyonso mama na lamba ka pe bia mais mama bokilo na noko batienga panzi likolo mama bokilo yo za mwasi oyebi ke butu na biso tobongisa ngo na moi soko za na imera malamu okomo atango kote za mwasi makambo na zolo ba yo yebi na moi soko passer journée malamu na mobali na yo mwako seka mwa ba jour demain na poko atango kena mbeto sifona lo bandengwa na okomona okosepelisa papa malamu okoza na esengo yepe akoza na esengo mais soki ye déjà baby si poko ya mwana tango yo zo kende mwana mosa bisinga bi mama na posa kuta sasa mobali na nga siminga boye na sona kansika mama bango na moi ndenga yaki mama bango ndenga saki boye noko na bango ka ndenga lobaka omona ngala nga sona baposa wana ti ah mama po ani ko poni pourquoi pourrir la vie de l'enfant d'autrui là ça peut mona batuti boye ki ndenga lobi alobi ke ndenge bino bo déranger ke na moi na butata mobali asimbi akomi pio parce que azoka ba image wana ni surtout bino bo sala kana moi ezongela ka na mutu ye moi asangana na mobali ne malamu ezalaka te ba image ne zozongela ye alors oyo ezala kwa Molière TV ndenge na lobi bato oba koka koloba makambu te mabokilo bapesa ke toujours respect moi ba manquer respect ezalaka te o bazomona yango bazobenga mama nitu na émission ya papa nous pour le mariage likisele biso message pour so bato moni message oyo bato bakina ba programme basala pe ba bokilo na bango mabe ta muso bakotika yana ndeko moko ayebisaki ngai ke mama nitu luka biso mama moko ya mongo aya kolambela biso mbisi babike ba mongo ba makasi na mbetu ba makasi na kolamba mongo baboto la ke mobali te luka biso mama moko ya mongo aya koteya biso ok mama mongo na nazuite tant nakoza mama mongo akoleka kwa boyo za bango la tabute baka na soni te nakoza mama moko ya mongo aya koyebisa bino makambo nyonso bana posa koyoka menano nazuite tant naza ko mama mongo akoleka kwa kosoana na bino mama butu tobongisa ngo na moi soki yo soki pa mwana mobali au baby si déjà journée na butu mwana mobali aza mal desservi alors na sengi na ba mama o baza na bizaleli ya boye oyo baza na ba caractère oyo kokendaka na ndako bana mwana lobi na semaine okendaka pa na bango 4 fois na semaine moko mama bokilo ndenge nini na kokata na okende pa mwana nga peut-être mwana beli une fois pe sur 3-4 mwana kokende une fois na kokende pa mwana sona bike mwana aboti na kende me makoko mais na kokende te tongo pa ya mwana lundi pa ya mwana jeudi et pa mama sonité mama et solo sonité aza mwana yo oui masabali akoma olala tolo mutu mususu akoma olala lipeka mutu mususu akoma kolala na solo ya mutu mususu bolingo neza différent ya yo mama ekozala kaka ya mama ekochange kate ya mwasi na yebi ko baki mwasi bakokoka bona oui bien sûr mais soki bakaboni akobala kaka mwasi pe bolimbisanga akobala kaka mwasi pe mususu akobala mama te akobala ndeko ne ya mwasi te
akobala kaka mwasi mosusu sikoso abali ata mwasi mosusu bakaboni abando changer ka basi mwana abando changer ka basi eska liwe koyuta okoyeba te eska malade koyuta okoyeba te mokili se baby soki mwana na ndako asepeli te bakangeli mwa sizo lobi na tonga keluka mantioni bon soki mantioni asa baby nzoto deja bino bokasi ba malade bomona ba malade muso ya ba malade ya kapona nini ta muso ba malade ya kabuka kapona mutabimika mkolo moko poka na ndako lelo bapimelinga na keluka ngo libanda akeluka libanda malchance akia tomber na malade nana ko perdre makasi moi ça ko perdre mobile mais yo pour perdre mwana yo ko perdre mwana o ko remplacer te moi so raza na bomo ya ko mobile muso ko remplacer yo ko remplacer te na nyonso na bake pour le mariage eze émission moko bebisa te émission moko na ko bongisa ba mama o botali mama oyo talinga oyebi ke camarade no azaka na bizali ya bongo na semaine kenda pa mwana 4 fois benga lobane Antoinette tala émission mama nito yebisi makambo oyo kokendaka pa ba bokilo to tika boza ko tia mwasi ya mwana mal à l'aise tout comme boza ko tia mobali ya mwana mal à l'aise biso na ekolo na biso baluba sozo kende pa ya mwana o signaler déjà que nazoya papa zalate donc bokilo na yo zalate OK pe quelques minutes vanda zonge pa na yo okokende te pa ya mwana na ba mama baluba pe bokumi na mboko bo changer bizali toza na mputu te makambo koza na mputu ezate bozala na makambo na biso authentique o tozalaka nango oyo bakoko bakolisi biso nango et te lokolo comme pa na poto et pa ndako ya mwana yo wana lati kola ba forme na yo bimi toza na puso na mputu te siko na yo ba mama baluba bino o bokoma bizaleli mabe kokoma bokompo kende pa ya bana neti makambo boza kala boza ko benda kunekwa bokomi pe bizala ndenge wana ba mama baluba bokomi pe ko telemaka ko kenda pa ya bana te olingo batela bana ba ko tikolo bana na ndako kengela bana bizaleli o tolingi yango te ko tia mobali ya mwana na yo mal à l'aise tolingi te ko tia mwasi ya mwana no mal à l'aise tolingi te batu mibale soki boba balani botika ba vivre na kimia en paix lobi na ngota nani wana soki tika badondo na bango en paix botika badondo en paix ba vivre en paix ba vivre ba savourer bolingo na bango on vit que la vie n'a pas de brouillon donc bato bazoko bino bolinga ka bato ba vivaka ke 10 ans passé na vivaki mabe na zeki na mobali moko makelele soka bandi bituma moyen te au moins 10 ans passé wana muta vivaki mabe atrika na 10 ans ko vivre 10 ans mo ke perte botika bato ba vivre na kimia ba mama ya basi bocha mibali ya bana bino mal à l'aise te ba mama ya mibali bocha pe basi ya bana mal à l'aise te bato mibale balingani botika ba savourer vie na bango ba vanda bango moko na bandako na bango bokenda kuna so bokende komema bakoko boki kotala bango eza te tongo na ndako ya mwana midi na ndako ya mwana pokwa non to stopper bo stopper bizaleli wana eza malamu te ba coup de fil ezoya okaka mama mwasi na ngai asina lembi ozoyeba ke mwasi na mobali baza kosuana te mpona bamibale bana problème mais problème ezouta na yo mama problème ezouta na yo noko yango ozosala ke couple babandi kosuana so ozotala kosuana centre ya kosuana na bango eza nini noko sujet na bango ya bitumba eza nini mama nasengi na bino bandeko boza kotala soko oyebi ke mama yo za bizali ya bongo te oyebi moninga na aza bizali na ndenge wana ochele émission ya préparation pour le mariage oyebi si atala pour a changer comportement na c'est bien que émission ngeza pona obebisa te za pona kobongisa ngona yango na lobby soko kena ndako kwa mwana tout le temps tika kokenda kate soko za posa na kobengo bien koya kotala yo akoya ayoke li oposa koleka kotala yo ngale na vaina ndako epa nanga na vaina nanga moko papa azataki musala na vandika na mwana ngingo nani wana moi bana natabwe Naomi aye kotalanga ana sepeli est-ce que ngana yokela ke posa te mena koki kokenda ko déranger na ndako libala na ete pourtant on andima kinazo kimbundi na yeba kike tozo kabwana ki mama na mwana to kabwani azokena na ndako ne ya libala na zona pona kenda ko cha mobali ne mala l'aise te okenda ko cha batuma na l'aise na ndako na bango ba mama baluba nazo yebisa bino pongana bino toze kolo moko ceux qui bomonu zibaza bizali bo ba mama luba botika de toute façon maman Monique abaki mikolo rozonga po ya kosoa na bino aya ko ebisa bino esusu parce que to changer balobi te lokoto na mboka munde kasi lokoto ya mboka munde kasi kenola na ndako bokilo kende bo bandola na bokilo bo sukola ka salle de bain moko poto na mboka munde bobi ke pa na biso za mabe oke sukola nini moko na bokilo te
monde bokati nga na malobe kuminga mukuse tellement makamla bino sepeli singa ata mukete na kanisi makamla kina nguto so alelo pona lelo yango wana na pesi bino so tumbo en tout cas merci na bato bakotala soko kotala émission partager yango partager bato baza déjà mikolo na mabala basi ba piquer ba voina ba ngwende attaque gauche droite yeko ningisa oza na ngwende ebike bato na ebine na kopeze bango mais ba jeune ba kokate bazo kokate motema eza kaka ou bien nakende na ngai nena sala nini nena vandi botan porte rosone omona ka noko akoya ndenge noko eboye nena lami mfumbo oyo na misumba fa ni fa kolamba wangila noko ke mo sala mbelo ba wangila tika bato va na kimie kende mo sala mbelo wangila noko et puis na osenga pe na ba pasteur mbote mingi na pasteur Jérémie Nito na Bruxelles ba pasteur petango bote yaka bote ka pe ba sujet ya boye pe ba sujet mo boko côté na ba église bino boyi côté aka ba makamu susu boye na boye mais le royaume faut to bongisango ana na se ya moyi royaume e bandela biso nanu a to vivre nanu bien avant enlèvement et salama ba pasteur pourquoi beaucoup côté aka pe ba papa te bozaka ba papa na kati église boyi ba comportement na bango te ba papa o bona bango na kati église bango nde baza ba noko ya bato ba quelque part ba papa o bozana ba na l'église baza ba noko ya bato ba quelque part il faut boye ba pe ndenge ni ya côté ya kabango ba pasteur bozo pe charge ya côté ya bato ndenge ni ba kotika bato à l'aise ba vanda na kati ya ndako mabala na bango ezate ko cheka bato nous sommes mal à l'aise bozo bebe sa journée na moi bozo ba pe kité na butu kangela ye makolo sizo bona kina ngo ko ebisa bino ko sola nango yango yo na koza ba coup de fil na bino ndenge bobinga kanga ke mama Eliane ni tout boye soko moni pe émission nango comprendre ngo te obengi nga yo moko binanga mais émission wana c'est que personne na comprendre ki ngo te nga na kotelo na mozino moni émission na saki ezabo parce que ba émission nga ndenge na lobi na soka nga masolo te bato mutu ba benga kangai ndenge baluka papa lemba na Congo kuna na Molière TV ndenge bato ba benga kanga pona ko ebisanga makambo na bango poleka na émission nazana ba oyanga mo ya éducation ndena autour de la fa passé ko la kisabana ndenge ne kosuka mibali makolo po bakima ka bango te to no ka kilikambo mo na lelelinga yango na kisaba ba technique ndene kosuka mobali makolo po mibali bakima te boneza ba mai na ngamoko mais oyo ya noko ya mama ya boy wana bato basani ni babenga ko benga ntoka boza malamu nzamba za na bino Nzamba nous bénisha, Mungu abariki, God bless you, que Dieu vous bénisse. Nzambi kalusaku muna, Mungu nous bénisse, bana betu bons. Bye bye. Voilà, le moment est venu. Tolela na Paris basali ya kosala ba fête na biso ya kosala ba événement makambo nyonso tolingaka. Merci na Alain Benza po akanisi biso na salle Monique. Toza na 4 salles. Il y a 400 personnes ezali, il y a 800 personnes ezali, il y a 600 personnes ezali, il y a 1000 personnes ezali. Confort, il est là. Climatisé, appétissant, belle chaise, propriété, tout. Oh, boy, fait tobini, tomi ko transpirer là-bas, tu ne transpires pas. La chaleur ne entre pas parce que climatiseur à votre aise et à votre nombre. Nombre bozali mali les ali kitoko. Salle de fête Monique. To tardé ti bandeko nyoso bolingaka fête na ezala kitoko salle de fête ya kitoko alembenza kanisi biso. Ba adresse yango wana. Obuka na ti soko lingi fête no de Gabien en bonne et uniforme. Je dis bien uniforme. Contactez salle de fête Monique avec Alain Benza. Merci beaucoup. Moi, ma fête de mariage, je fais ça là-bas au salle de fête Monique. Goodbye. C'est Paris. Alors n'hésitez plus et contactez-nous au 07 67 49 20 57 06 51 60 65 07 et au 01 71 34 84 81. Nos salles sont situées au 76 rue Moutier, 93 240 à Saint, aux 4 rue Armand Dessert, 93 150 Le Blanc-Ménil.